Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Chaque jour, on dort, on se réveille avec un nouveau sujet. Chaque jour. Dans le pas on a bisoko, makambo ezanga te. Tellement ba locataire basé belé, tozanga kamakambo te. Ceux qui pompe baby te pour na toilette. Ceux on a nika qui donc chaque jour le pas on a biso, makambo ezanga te. Lelo to na likambo nini? Lelo toyena likambo sujet ke bela donc tia sali ba nungu wana to mona ba réseaux sociaux ezaki nango parce que alingaka bimisa bimoko o ekotaka. Donc elle s'était dit que ndé nazabo fona bimisa biwana eza nini. Bon se souvenir tango demer alongwaka et pas bela asaki émission alobaki que Bella a ibaki idée nae. Alors, elle a continué à dire ça. En tout cas, elle a continué à dire ça. A continué à kolobango, iba idée nanga. Bon, Poutine. Tu veux dire que Poutine de l'écriture, c'est toujours elle et tout. Ba idée zarayaye. Dès di ba kasuka a ibi idée nanga. Au moins que quelque part côté neazo moi le quoi que et sopanga e koto yo bio efona bimisango ezelo moko azen vraiment ko sepela na ngote elo moko ezaki efanda penza na motema na yeke donc eloko yo ifona bimisabi et besoin ko se souvenir que tango de mère azwaki ba problème na yams ba jour kaka eleki kaka tanga sali sous live na elle a continué à confirmer que Bella azwa idée na ye. Alors, c'est loko o que y a un leader. Na leader. Bon, n'habite personnellement hein, na yo kananga mabete so muninga apesi idée. Mais n'habite na sensi oyo demer alobela ngo ezaka que demer peut-être alinga ka zala yende organisatrice. Lokola zalaka kuna na ngambu na bango alingaki peut-être yenda za la organisatrice mais peut-être akamwaki que kaka bela nde mutazaki organisatrice ndenga na comprendre parce que soki neti toza na label moko nga na koya na idée na ngai na partager muninga pa na idée na ya partager je ne pense pas que demain akoko loba que ayibi idée na nga non. En tout cas, je ne pense pas. Nanda kutozala bon mutu moko nga sala boye idée no ezandenge ni opesi idée. Je ne pense pas que nga ezala bon. Na ndenge demer alobela ngo c'est comme si yenda lingaki a organiser a sala ale muyazu kuna moni ka précipita sali mais eti kalango bela donc c'est comme si et so pas bela hein il faut eloko oyo elongwa. Ezalate que qui a donné quoi etikala niongo te donc ye lokola azalaki na bela donc nga na ko produire idée te nga na ko bimisa idée te alors que biso nde to yebeli mam sina biso tala to salisi SB award muta idée zaki ya nani ya bana sila zoom à organiser même sa pesika à présence anika ya zalaka te mais aba kuna donc ndako ba voisin vraiment hein ils ont ndako mo ils ont ba problème ndeni boko dans la unité d'esprit te unité d'esprit a dit genre que ceux qui y mutasali ils ont biso nyonso hein zoom ndazu idée bika biso nyonso c'est nous tous biso tous c'est là chose to sepeli mam c'est kolata boye tangu sikoyo batu baye mam c'est oh mais zoom ndazui date mais mam ça zui la gloire parce que pour nini marque eloko zande mams ata yo za produit oye pour ça eloko na kombo na suka gloire ezongela ka mutwana
parce que yende kolelo ce qu'on a évité sur des mères alinga ki ya ezala ndenge nini ki balba ki ah des mères nde non eloko yo organiser te eloko yo za leader nango te ato ye na idée combien de banzembo ba musiciens bazalaki abeti pena nzembo na album ya musicien mo abeti pena nzembo wana ecartonné makasi bato basepe na nzembo même leader wana ka ndako bima et puis na concert ceux qui baké concert ba osenga nzembo wana ba osengo pas leader wana kolo leader donc na ebité ndako na bango fonctionne ndeni mais loko wana vraiment et ça la belle bien te et surtout que si lelo a continué à kolobango na be mission et tout il fallait qu'il coûte que coûte idée wana elongwa ezala te que tel mutasali et puis les deux lokola déjà makambo ebele SB yana ba vitesse makambo ebele ezana ba vitesse ya makambo ebele pona créer app ezwa te ebele te pona créer application ezwa te ebele te na kokota awa na chat GPT na tout na vraiment il nous faudra combien de temps pona ko créer app bozelaka to vérifier mba moko ezwa biso so neti mutania créer app application ezwaka combien de temps toyoka réponse na yenga mona kotangela bino yango otoyeba quand est-ce que idée wana eyaki mokili oyo donc ozomona ke mutu alingi aleka kaka boye mutu alingi ye nde batange kaka boye mutu wana alingi azala ye nde akonza ye nde adirige mokili yango kaka boye bozela nazo vérifier nangi nakoma mpe place obolinga nakoma wana il faut combien de temps pour créer une application? Combien de temps pour créer une application? Combien de temps? Combien de temps pour créer une application? Pour créer une application. Rapidement, pays anglophone, une application. Boyoka réponse, il faut combien de temps pour créer une application? Voilà. ChatGPT. Ozana ba réponse. Voilà. Ba lobi boy, Ça dépend du type d'application que tu veux créer. Il y a une seule réponse. Ça peut aller de quelques jours à plusieurs mois. Voici une idée claire selon le cas. Application simple, calculatrice, app avec quelques pages, contenu basique, 1 à 2 semaines. Bon, 1 à 2 semaines. Application moyenne, app avec compte utilisateur, base de données, notifications, 1 à 3 mois. Application complète, exemple, réseaux sociaux, application Uber, TikTok ou banque, 3 à 12 mois. Alors, ce qui fait varier le temps, ton niveau, débutant ou développeur, si tu travailles seul ou en équipe, bon, je vais demander, par exemple, application basique pour ton business, 2 semaines. Application avec paiement plus utilisateur, 2 à 3 mois. Application professionnelle complète, 6 mois ou plus. Il y en a tout une application pour télécharger les films et suivre des films et s'abonner. Voilà. On va demander, ça va prendre combien de temps? Pour calculer le temps. Pour donc target abela, ils ont noté que mutwazala soki ne ye target neka efala kikaka eloko wana donc bako na ba guerre d'esprit boité franchement. Et on mona bato mususu baso progresser te balobi pour une application comme ça, film, série, téléchargement, suivi, abonnement, il faut compter environ 3 à 6 mois pour une version simple et professionnelle, 6 à 12 mois si tu veux une application très complète comme Netflix. Alors, je ne pense pas que cette application est à Netflix déjà. Non, je ne pense pas parce que Netflix, Netflix, bon, je sais pas trop.
catalogue de films, séries, compte utilisateur, abonnement mensuel, paiement en ligne, ou soit peut-être annonçant ma application et ça les maranao alors il a fallu vraiment que à réfléchir na eloko moko oyo que et kozala te ezala ke ngane munaye na idée wana balobela ngai nde na sens wana ngande na ye na idée wana po anini po elongola kaka idée kaka ya demer donc ye na demer nayebi te yango bozomonaka demer yango azoboya ata malgré bayams batinda bayams bakende kobondela ye azolinga te ye na bela bayebani bien biso tozokanisa batarget ezali azala leader azala target donc aza leki basila te ye target ne demer peut-être cible nga bakopesa nga idée te yango na yo comprendre yango balobaka kebela ayokaka te na sansi wana non soki oza leader il faut kondimaka kozwakazwaka d'ailleurs kutu ngai en tant que leader na bando olinga nga cerveau na nga epemaka nga cerveau na nga il faut ezala ezo respirer po ani po ba cerveau na bino bato bozo travailler pembeni na nga il faut na utiliser yango pona na avancer na makambo wana ezala na ba société belo komona ke chef d'entreprise ya sinera kaka musala nyonso bato batanga penda bakenda basaba diplôme makasi ya minene bango nde bazosala yango leader azalaka yaza ko utiliser mayela bato mosusu aoya par exemple na question boye donné atuni leader abandolingaka te que yango balobaka différence ezalaka entre leader na chef leader azalaka ye aza wana azokota na bato nyonso na be moko mais chef akolinga azala na ye asala eloko te nga kuna olinga nazala na nga chef kasi soki na oconduire bato nga na bénéficiaire na nga na bamayele na bino bopesa nga baide nga nasala na nga baide wana nga napemaka na nga po koréfléchir eza mpe pasi mais ye te ye alingi ye azala donc ti baolobela mutu batangaka eske boyebisa nga mutu abongo abimisa mutu mokoni mutu abongo abimisa mutu boye abimisa mutu mokolo nini ki abimisi mutu boye abimisi ye ndenge moko mamusa azalaka mutu boye asala ne chaîne atia bakontene mutu aboye abimisa mutu mokoni mpo kaka simple idée kaka soki eutaki epa mutu atravaillaka na ye azala na ye afanda na ye azokoka yango pasi donc c'est comme si ekosalema te likambo wana esalema te bino botuna nga enela ya mikolo na bata ya mikolo na bainformation mikolo na penza na bainformation de date ezali le 23 mai toza ya juin mpe toyebi ke ezali babie mpe ezosombama donc sixième basi mosusu mpe tokolobela ko donc ntango basali yango eza na moko na biso alobaki oyo nyonso kaka bolandi kaka mamsi bayaki na bango korépondre ye mais ye target nezalaki nango mamsi te ye target nezalaki demer du genre ke yo okumisa kolobaki nga na yiba ide na yo ide wana tokundi yango bokoloba lisusu ke ide oyo yo mutu ozwi yango loba lisusu sans yo donc déjà que kokanisa te ke sans yo nga nakozala na ide te nakozala na ide tala ide na ngai yango oyo na prouve yo eza bongo pourtant ka moko na biso wana abi basuive le guide bon babenga biso suive le guide ntango tosalaka nini na biso SB Award na biso mais je pense quelques jours avant wana Zoom alekaka je crois pas Mamo expliquera que projet na biso esi ezwi déjà temps mais lokola ezalaka que po eloko wana reçure bato banda mobo na réseaux sociaux moi na réseau comment dire
projet quoi. Et moi ba annonceur, mon dit maman ba nga sali. Après bozo se préparer aller pour kuna ba sali. Au moins que logo ba copier les logo original les alandais mon côté. Logo ba copier les logo original les alandais mon côté. Et marcha qui moi likolo moi soupu, ils avaient penda et bela bien te pour ani po et logo yo on a copié. Bon mon. Est-ce que oh linga ke lo mo ezala ngai qui bonga yo. Donc c'est moi qui ai fait ça. Nabi c'est que batouana na pesi nani au raison. Nani na pesi fâché raison, na pesi nani yo kombo nani na bosani kombo na yo ya longwa ki ya suka vini. Na pesi vini raison en tout cas na pesi raison tarabe ki ya linga kaka ye qui bonga yo ye penza na pesi raison pourquoi parce que c'est compliqué moi c'est compliqué même ça tika penda boye les abakok de SBI des autres préparer d'autres je ma sali loko boye même ça ndimi n'était non yete moi c'est aussi qui batebele ba progresser tant ba fanda pembene parce que yé azolinga yenda za le centre makamyoso non bato bazakuna bomi yebele. Donc, il y a bandara au Komara ba film, alebini écrit par alebini bolandi kaka. Donc, yende azaka na boete. Bomi yebela penza. Bo progresser te. Et tambola boete. Donc, des mères. Yeba ke moni moi propagande no sala wana o applique na ngande. Mutu na pesa ki ide wana. Aiba ide na ngande ngutaki dona na beta no moi bordi muke donc bela za koyoka douleur azayoka pasi tu ka demeure a beti likambo ngane muna pesa ide eza ide okuya ya showbiz ngane muna pesa ide ya showbiz wana kuna bela bi mwana mwasi oyo na osala ndenge nini kwa bima na bima na kare na la pesa batu na nga ba argument na osa ndenge nini yo pe deme oza mwa mabe yango idango za ya ndenge nini ke so muninga pa zui yo ufa na ngo des années c'est déjà combien d'années depuis showbiz eleka une année et ça là combien d'années et c'est une année 2 ans oza penza o kaka fayulu obosa na likambo te yo bayi bako ide te yo ide na onde ide na yo bako bimisa vous savez ba guerre destruire franchement bako bim dans le quoi ça qui donne yo pe docteur baka ki yo pe demain osaka vanta donc en fait et si peut-être pour bela na demain baza nature moko oya linga ba respecte opinion ope kuna linga ba respecte opinion allez et si donc vivez avec des personnes qui acceptent quand même d'être accompagnées, pas des personnes qui veulent que vous les accompagnez bongo mabe batlokwa basi la elle azondima ba accompagner biso nyonso toyebi ke si la travaille na Vincent tout le monde ils ont gêné été ils ont empêché été que bana na bazo progresser de part et d'autre ils ont dérangé été mais ya yo non nga ou rien non bongo mabe donc et ça ndenge ni nani ezala à quelques jours avant annonce oya ni nouvelle ana otomona kiana nani demain à salaki live na live na a répété que sur la même chose après na lobi problème ezate tozali awa kala mingi te phrase wana ezala esuste tokolongola ngo na sepelika po target na en tout cas
eza penda mams te aza na ba problème na ye mais alongola nano demer batikala bango na bango ide wana choqué nanu te choqué nanu te elongwa nanu batikala nano bango na bango. Donc à partir à lève wana assez annoncer ka bi eloko mo ya bien ezoya demer abandolo ba sous te makambo wana aloba ngo sous te po tokotala soki nga ye mutasala bela to bela rezaki ide na nga. Voilà, c'était vraiment ça. Donc demer mbala sima soki bosa na muninga eloko et que monique ide wana muninga azwi asaleli koloba te ke bayibi surtout so boza na muninga bien bosolaka bien na muninga boza tona koloba ngo team parce que tango yo bimi po na yebi te ata yo muto linga ki organiser ngo yo za na ba artiste yo za na ba comédien yo za na groupe omona yende muto aza comédien yende muto aza na chaîne yende muto déjà banda da makambo wana tout c'est elle. Donc c'est ce comprendre une simple idée et qu'on fanda na munogonote bainane badeza yo tchakaka azwai moyibide mama naokaka idée je crois ya Facebook ezalaka pe ya muninga mususu ya camarade ya Mark Zuckerberg. On dirait zaka ya Mark Zuckerberg si je ne me trompe pas. On dirait zaka ya Mark Zuckerberg. On dirait zaka ya batu mususu. Mais nini bimaka lokola idene on dirait baninga bakokaka te ya tikalaka forcer ti ya koka pe ndeti kaka ndeti on dirait ndeti kaka nde na omona. Alors boyebi pe nani oyo garçon awuti wapi tonton Lucas ba remarque asalaki boya komona que quelques jours avant wana quelques jours après tomoni moi changement tomoni boye te c'est comme si pe yé muto ba pesa ki ba idée wana bela on dirait pas sepele na ngote batu na bango pe ya famille bota pe on dirait pe ba sepela ki na ngote. Donc tant on est idée on est bimi na moni tout le monde est soulagé na okamwa mingi garçon batu Lucas azayene ka na souci maman na bino akota na compétition pende ya ba grand parce que boza grand ye abanda makambu ya ba masolo en tout cas na sepeleni makasi ba analyse abongo nde to na ngo besoin pas d'insulte abanda ka ko kamozaka ndeni bino bubanda ba masolo ngo avant bubanda ba YouTube ngo pa vendre beaucoup misaka donc c'est le moi vidéo ngo je crois na suka na sano koloba bozo kende na plus de 400 000 abonnés mais ndenge ni bino ka bozo reculer et c'est une façon ya rebooster. Mais malgré ça, malgré bon changer, mais bino bolobi kaki donc on dirait bo sepe na ngote te bela. Muto azala mutakoka te mama. So za bongo ezana batu mususu mona ana idée. Ayebi ke place soka idée soka lakisi okoka maboya boy poani. Aboy po ozala ingrate. Yo lingaka kibongai. Différence eza entre Bella na Ursule Péchang ezake Bella ata asepeli neloko te Bella lobaka te Bella luka ba solution omona fanda luka solution eloko na sala ndenge nini po elongwa boye eloko na beta ndenge nini pona réussir ngo boye mais Ursule siko ayaka alobi Bella fanda kaoluka ba solution na kozwa po balo ebima biyo ekoti nga biyo ekokota te nga na asongolo biyo ekokota te likambo ekosala boye te non mais pour nani Ursule azala so amoni eloko wana sepe na ete bon pona batu vraiment nga na kolingana nga na fana nga na Ursule
pourquoi pour Ursule yo bandroye à quoi elle pense aokanisa nini idée za ndenge nini omone boyebi daki hello boezoya mais muto abatami yo ezake oyebi ta okanisa eloni yango batebele basutu kaka mutu bwaloba boye po ya olinga bino bomoneka bien bino bomoneka kasala makambo ya kitoko bino bomoneka ke boye nzoka ya sepeli na ene eloko wana te en tout cas na sepela mingi na baintervention Vini asalaka alobaka tellement sage na ba propos na ye elle veut elle d'abord elle siko idango pe bon toke na kawana oya lingelaki ke eloko wana elobamaka esusu te po idée et tout consort est-ce que elongoli événement wana ke yo yiba idée na ye elongoli te histoire etienda etikali ka bongo ekolongwaka nango te eza na biloko mosusu ato veye olongola ngo histoire eza déjà gravée mpona pesa ezu kanda makasi mama ato créer app ato sali ato kewe mpo balongola bi wana ozalaka eza na emoni à un certain yango wana ko bolingaka bolatela biso mams na biso culpabilité déjà yende mama na bango ti yende moto alakisa ye eloko boye parce que yo olinga otikalaka numéro 1 olinga kozala wana yo balobela ko kaka yo nde moto banda yo nde moto osala boye mama eza mabe na vie il faut koyebaka mpe moko ke nzambe aplace bato wana role na bango eza koede biso po soki okokaka yo moko osi okoka na yo oza bien olinga obibima ye mona libuma mama ya bino ti olinga obotama yo moko osanke semence ezala olinga ozala yo moko omibimi pan olinga ozala na beza batechnicien te olinga obanda osala makambo yo moko osali oyo yo moko osisi oyo yo moko otoyi boye yo moko baluki boye yo moko pourquoi parce que oza na besoin aide te mais nzambe atiaka biso toujours na communauté parce que ayebi que toza na besoin ya mame ya bato mosusu toza na besoin ya soutien ya bato mosusu mpona to évoluer eza nango bien mpo olingi olongola na yo olongola na yo bi wana nga nalingi nanga te afandaka kombo nanga ke nga nayiba idene c'est comme si nga na cerveau te ya koloba boye mpo aloba te na réseaux sociaux mwana mwasi atikala koloba te malgré basorti ka ndenge ka ndenge eloko ebimi boye nde yo koyebaki basorti nzoka ezalaki koswa nzoka bela non mutu azala boye te franchement mutu azala boye te non nanu namona te mutu azalaka mpe boye te à un certain niveau il faut accepter na boye kutu ebanda ozala pasi bato mosusu basenga baaide ekozala pasi aide deux ndenge naloba mpe leo moko elingi eloba te ke soki yo opesi mutu idée nde mutu wana mosusu aza zoba obanda osali barappel bachantage yango ozomona bato lokwa babela baokoka esusu te ke azwaka bachantage ya de part et d'autre mpo ani mpo ye azolinga azala na communauté bino ozolakisa ke yo oza zoba yo moto ozwaki idée pa boye te moto akoka aza te to accepter le fait que mutu akoka na mokili aza te nous avons tous besoin des uns des autres na idée na capacité na boye na nini on en a tous besoin to négligeaka ba faible effort ya bato baza tout autour na biso te donc target ya bela mpona koluka kosala nyonso asali wana eza suite ya ye na demer ide na ngai eloko nini nakosala mpo mwana mwasi atika koharcele nga demer mpo oza moto akoharcele demer olingi koharcele moninga depuis ofandaka na eloko wana seki yo oza moto akokaba te lai mpo moto akabaka soki akabi abosani yo depuis okaba soki opesa soki ti lelo tout le monde seke yo ndo kaba yo ndo sala boye yango omonaki bato mosusu ata aza na besoin kotuna te mpo nini bazobanga na bango bato lokwa bademer wana quelque part asali bien mpo koto mpe monoko ekangama
Mais malgré que elongwe nango histoire te, que histoire ango elongwa, que elongwa l'histoire elongwa mais au moins esali bien po ani po koto bakanga quand même munoko. Ce qu'on a suka na otela bino vidéo on a otol babino que tangu balancer ka eloko na bangwana ba moko mutu moko kotenga na biso abiki alandi abiki bino na mutu osuswa disant afuta na ndaka bato mama mutu afuta na ndaka bato ko sa savings makasi koleka mutu asombi ndako ya niongo ba epanza biloko mo lokwa ndako mo ya niongo mama soki ofuti ndako ya niongo te ba botolo ndako wana mais mutu azofutela na ye aosala savings afutela ndako na capacité na ye aosala savings ba jour eleki tosala ye ba calcul monga na camarade nanga aza na États-Unis alobi ba ndako ebele ba osomba na États-Unis eza ke 3000 3500 4000 ya bond alors que soko ozwi no même ndako wana ozwi yango ya kofutela 2000 2200 otieka ke 1800 wana kuna na bando bomba ngo après 10 ans oza na 180 000 $. So lingo somba ndako na yo moko za nango ba 350 000 ofuta 350 000 wana oza na bonde muke par rapport na muto azwi ndako pa futa ngo dans 20 ans dans 30 ans bonde ezala kiloko vivre so ka muninga beli surtout so boza marié muninga beli ka boy comme la bino passe. Donc mutu na vie ana calcul na ye mutu na vie moni si la mutu ba surprise akofanda ba bimise mnelo mobwe to na mona te lo moko te oyo et ça la polémique ana na makambo so ya ninte mais na moni vraiment que soit ki pinda phrase wana to seka bango na to ta la vidéo wana ngana ozonga na ngali susu te bisous la famille. Alors, Mbote famille Libota, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Na monique garçon mon boy, hasard, moutanga boa moussousou, parce que moi, je n'aime pas trop citer les noms des gens. A commis na mur na ye, que famille maboma et tout consort, ba copier, boy na boy. Au fait, ils ont problème, il y a aux gens à Rotanga, tout aux gens à compréhension. Moi, je me rends compte que Batouba combattre, Banamba sous Basala, Banaba maison de production. Dans le monde du cinéma, ils ont bateau bazarana bango. Donc, vous ne voulez pas voir les femmes qui œuvrent dans ce domaine-là évoluer. Franchement, ça m'étonne. Entre la personne qui est logée dans le site Moroboui à Batou, elle met ses œuvres, c'est une bonne chose. Namutu a créé application pour Bilo Konaye et Leka. Qui copie qui fait quoi? Ces deux femmes évoluent de manière distincte au fait. Mutu na mutu sa makambu na ye na vision na ye. Bino kalamingi te famille Libota et Chaika Nzembo ya suivez les guides à Kofi Bonyonga qui a Nyonga. Pour les awards que vous-même vous avez pris le temps de critiquer en longueur de journée parce qu'il s'agissait de famille Libota, si vous avez binomo bo copier ma bé bo silika kiawa. Je vous ai vu ici vous fâcher. Maintenant que vous prenez la même chanson pour dire que Belvi a copié Bino. Belvi a sali application. Bino boza loger ce qui est dans le site nini wana. A copier Bino net na partie nini. Évitez ça quoi. Botika bango ba évoluer, ba kenda l'international ndeto lingela wana vraiment. Laissez ces femmes. Izanini. Belvi a opté pour le silence, elle travaille dans le silence. Bolinga bongote. Souci na bino daki boyo ka Belvi a koya asila loko la aza alors se maintenir les traumatismes ya ba vie na bino bolinga bongote. À quel moment muto azala mukala ya liboma o memela liboma sak o liambonga liboma o ofinga liboma nani nde liboma? Ça c'est la question que moi je me pose. Pour nga jamais na oki ko s'approcher na liboma o asana balaba na lia na esika moko. Yo siko garçon o déjà au lien na liboma kabila ozwa c'est que yo posa liboma. Vous voyez, ils a pour ma classe. Oui, moi ça ne me dérangerait en aucun cas de voir l'autre dame évoluer. Non, pourquoi souhaiter les malheurs à l'autre à chaque fois? Belvi quand elle fait ses projections ata la binote asa la ngo pour na ye et non pour vous. Moi j'ai comme l'impression que tout ce que vous faites c'est pour Belvi et non pour vous. Vous passez votre temps à faire la promotion de Belvi que de votre maison de production. La preuve,
Bellevue atala makoleka bino nyonso tout ba haters. Pourquoi? C'est parce que vous passez votre temps à parler d'elle au lieu de parler de vos œuvres. Net ici ko bwana film nini o ezo cartonné na minute koleka l'icronie eza wapi? Est-ce que ba otala bino comme il se doit? Mais pourquoi ba otala maté? C'est parce que vous passez tout votre temps à parler de Bellevue en mal. Si autant bolobela na ndenga mabe, vous croyez quoi? Que batunios tout ba oyinae? Non. Muto okutu ba indexaka na ndenga mabe ndeza muto bat baluka ba se rapprocher na yeba yeba. Est-ce que ça bongo toté? Vous comprenez côté Bellevue les carabino côté wana. Alors famille Libota, soyons prêts. De la même manière que to tondi sa YouTube, nde peut to kenoko tondi sa application wana ba téléchargement na ba abonnement. On est prêt. En tout cas, on va se lancer avec force. Bah, commentaires, il y a bah, haters et autres, ils ont vraiment en quantité, hein. Parce qu'on se rend compte que ils ont rien à faire au fait. Comment binomo va filmer la maté, mais vous êtes là avec le nom de Bellevue. Bon, la nini. Non, mais à un moment donné, il faut, hein, bah, mon colon maison, on a sabino que désormais, bon, l'obéla sous Bellevue, bon, l'obéla mamnanga, na mamna sala. Bota sobe bota la matote. Moi j'ai pitié de vous en tout cas. Famille Bota, nous sommes comment? Qu'est-ce que je veux dire? Na lingala na français qui minga donc bisous bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.